La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Na lokuta na ye kanyotu 12 000 après ya koloba wana ezaki mbongo alaeti te siko okomi soki ya miliki soki nini mais franchement bandeko na c'est triste hein c'est triste alors bino bo bakomemanaka na mopepe oyo ya bana basi oyo bareseau sociaux bakanyotu bidon bakanyotu lokuta wana na se bafandi babengani na kuzu soki bakabolaka mbongo ozoyeba te eza bamankiona na bango na bato bazoya kosala bango kanyotu tu t'imagines moto awuti na zemi na ye oya kosala ye kanyotu ki azobela to azosala nini aatala mpe bato bazosala bakanyotu on est là est ce que mbongo wana bapesa kaka les concernés to bakabola yango na kuzu oyo ekomi kope na bango ezalaka te bandeko tofongola misuko en tout cas gros bisous bonne journée na bino nyonso merci beaucoup merci bye maman bandeko tapoter au maximum partager hein bandeko mutu aloba na bino na yebi souci te atangela bino mapangu oh bateka bamapangu yango batekaka babidoko na bango siko yo kokende kopesa kanyote eske yo sosomi lupangu lokola ye mervi natangela bino oyo amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe ki mobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération belenga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya allemagne mpe angleterre na gavcare okosepela ntanso okatisa na okosa bino eboloka makambo ebima na monoko na ye moko mpe na suka
batalisa bato nini ke non elle est très belle ni kwaku hein on dirait que c'est comme un moche baza na réseaux sociaux Maman, on a la fois de quitter maman. Loba bébé, loba. Maman. Allô, maman, on est là. Oui, c'est la pardon de comment elle a loba. Eh, loba. Nana loba, maman, on est là. Mususu bo meme busu yango na kokanga te makamusu bino boza balobi bapandisa yango boconscientisaka peuple boconscientisaka peuple bomema makambo ya kokanga te makambo ozo boma communauté makasi communauté ezokokufa te vraiment ya kokufa na ndenge ya mabe mama onela makambo mosusu bokoti bomati na live bozwaka to ya koconscientise peuple zo to ya kokitisa kanda nanu ya kokitisa yango nanu yo oloba opesa biso message omoni makambo oyo soki bana baso bazorenie boye parce qu'il y a des bato bazokoencourageaka bango lelo eza fete ya travail ya bato basalaka bana baso baza bato baza na maboko mibale makolo mibale makolo mibale mosu na poto na baproblème na ye molimo oyo akokotaka mikoso osengaka bato mbongo epuis ozopesa maman on est là ozomona kanga tete lelo dans 5 ans la communauté congolaise bato ebele bakosapauvrir po même bible elobi yango lona mabele ya malamu mpo ebota mbuma mabele bato bazolondela yo outi epai na yo bati yo zemi na motu mosu papa mwana yo azali boyokana bobokola bana bino Voilà. Bana bati lo mbuzeli la communauté te bokomo osenga mbongo mama grâce mbizi bato oyo bakufula bamama na mama o grâce bakufula bamama me bato babola bingi bakufula bamama yo kufula mama yo akufaki so akufete oyo na réseaux sociaux oyo kosenga bato mbongo lelo okomi kofinga biloko wana mama ornela ezoboma biso communauté congolaise eza na soni moko ya bas niveau ba jeune fille bozobenga basi kitoko bosi basaka char na maboko bozalaka wana kanote bosingaka bato bapesa bino mbongo entre to baninga bazoluka mama ornela bobetela likambo c'était na ndenge ya koloba ba mama na ndenge ya koloba mama ornela botika ba bordure nanu wana na tina mote parce que bozo kokana en fait botika ba bordure wana bo conscientiser peuple que bozo lo ne bisika nini batuni yango bozo pesa mbongo ba rosette ba osangana ba merveille bosangani même la solo ka monga miliki na poto moto ka monga miliki batukuta kisa bozo ko la bana si ko munela pesa ba monga miliki niveau nini wana soki mbongo doka social kutu azali basi ku ba karité c'est yakozwa biloko bana bakozala bongo te mwana bakozala bongo te bana oyo bazomatela bazosusu kofinga vi ya bato kofinga bamama ya bato kofunda bana ya bato bana moko baza mama boza na malédiction moko bana oyo boza na malédiction moko titoko eyaki mpo sunga bino te mpo nemilakela bino mabe bana oyo boza na malédiction moko bozobetela bango maboko lobi bozobetela masolo bango lobi bozela bango dans 5 ans tozaka awa tokufa te tokomona 2030 toza awa tokomona bokomona bavie ebele kochute awa bondima teke bango baochute yaki toko te mama bana oyo baza bato te mama donc mama ornela soko mati na live conscientisaka bato omonde oza na mataka na live no moko na lobaka na yo oza na voix bato bayokaka alors okotaka mingi na makambo elenge ezali te ke soko mati bato bazala 5000 ka 10 000 ka mpo bayoka yo loba bêtise mais ata bato baza kaka 100 personnes ata kaka 10 personnes mais bayoka mo message eleka ko conscientisaka lobaka au fait ezalaka lokwa motei kozala loka moto oleka te mpona kaka oyo alimento ya galerie obeta babordure mama eza na ntina mo te bato baza bato koyoka te baza bana moko mito ese bebi bapandora mito ese bebi bamoko bazolia wana mpe misala mbongo nazosala na bomoi na bango te bamoko bazolia wana po mama ronelanga na lamuka ya tongo natiki ndako na ngai tongo naki koluka na zongi le premier me yango napemi na ndako mpo naza mosali lobi nakobanda su journée ebandi susu corvée ebandi nazwaka mbongo na nga mpasi nakosomolaka pandora miliki onga plaza awa pe na ibotela nga na mona ta pandora te nazwaka mbongo na kofuta mervini miliki bana pandora baza bana mindele baza na poto bana mervini bazobota na Canada donc mbongo bazolia wana baso pe minimo na bana na bango wana bazobota wana batala venir à bana na sima mikolo nzama pambola mama biso kiti. Merci beaucoup ma chérie pour la réflexion na yo ma belle. Bisous mon cœur. Bisous maman. Bandeko nazotiela bino boso yo kango lisusu mwana mwasi alobaki d'accord mon cœur alobaki ye ayebi susi te bandeko oyo kapena ke no ayebi susi te ndeko bombi loba ponga na chaboyoka. Ok, ngai naloba kaka bandeko na biso ba congolais tozalaka basi ya ba sentiment parce que Mervin tango ako se rétablir ako esus kofinga na bato ba edaki ye pourquoi bozo sala ndenge wana
Cagnotte bozo bobo pesa cagnotte Mervin a belle pension o pesa cagnotte Mervin bo mais à cause de ka ko finga bino on est là na ngai mais pourquoi on comprend hein Mervin donc Moutoune c'est comme si ça l'a raté Mervin a c'est akunda combien de bateaux merci beaucoup Mervin a c'est akunda combien de bateaux c'est ça ça fait est-ce que Congolais pourquoi tu occupes la moukate vraiment pourquoi tu as ba sentiment tina niveau ana hein ba tu belé ba souffrir libanda wa mais besoin nga ko aider ba ngote ba to ko ba Mervin bo pesa nga bande ko na nga ngongo wana ya bandoki mais lobe ya ko finga binoka ba to bo pesa ba cagnotte boza ape ba tout ba Congolais pourquoi boza ka ba sentiment kaka ya moment na bamboka msu bat ba ole kabiso ka pona bongo mais bino tema ki buzobele ki makasi ki bu sentiment ki bino o to sunga e kaka boena boy mais akoya ko finga bino kaka bino moko wa leloti toza awa awa basungie pona mbongo mapasa wapi mpia hein wapi nzuzi on est là wapi shako oya monika nzuzi to monika mwana moko mapasa ngwa timba yeyo ka ntimba yeyo abimiseni batulama ya misu wapi shako wapi mpia wapi nzuzi encore nani bisusu po to pesa ntimba mbo mapasa wana o alobaki kazana mapasa wapi ye ba Congolais botika ki sentiment botela babasale bino ba Congolais mpia azate shako azate ka ya mwana mituzi basi ya miyibi bazwi place na bango ya bilanga na bango ya kobuka bamama bozopesa bango mbongo boyebake bolona na désert boseme na désert boyebake mbongo eza na n'importe qui pete bakabela mbongo na ye mo bambongo na bino bokabela na mutu bazobenda bino mpe bachance na bino omona na vi na o makambo mosusu oza kosala esimba susu te place okenda oseme okenda kolona soki olonaki na Goma nzambe alinga ozongisa d'une façon ou d'une autre mais lokola bozoka elona na désert na basi ya soloka na basi ya bandoki nzambe mpe aosepela nango te lisalisi na bino nzambe aosepela nango te bamaman franchement boko récolter kaka oyo bino boseme bambongo na bino oyo bopesi na basi oyo ya bandoki oyo basi oyo ya miyibi oyo baza bayaka kosinvente remonter plus loin bayaka kosinvente ngai naza boye ngai boss bango nyonso 4 wana natangela bino bakombo ozwi Mabolin ozwi Grace Mbizi ozwi Mervin na Pandora les 4 là les quadruplés là quadruplé oyo babimeli biso bayebi sikoyo ke femme moko ya faible esprit faible il faut être dur d'esprit quand vous avez des esprits faibles yango baozwa bino na bopete nyonso bazozwa bino me boyebake baokanga mpe bandila na bino ekangami na likolo ekangami mpe na se parce que bozoseme na place oyo efalai boseme te place oyo nzambe atindaka motu ke kendo seme place boye na ozongisela o d'une façon ou d'une autre bino bosala yango te boyeba mpe nzambe pa osepela na bino te bokanisi ke bino bosali lisungi mama wana eza lisungi te wana vous tous vous avez fait bloc contre Dieu nzambe osepela nango te bato aboye kokosa zemi ya mapasa alors qu'elle savait dès le début elle n'est pas enceinte de jumeaux menteuse qu'elle est aye pour manipuler bino c'est ça aye ko manipuler bino tozaka na poto awa donc zemi ya bamapasa dès la première échographie au 3e mois bakolakisa déjà les deux fœtus na kati ya matrice na yo na kati ya utérus na yo place mwana vandaka place bana bavandaka na échographie ekolakisa et elle savait déjà que c'était faux mais amemi bino ka ndenge wana vraiment amemi bino pendant 9 mois tozwi Grace Mbizi ayo kosa bino mama akufi alors que mama akufi te bopesi ye bambongo oyo mosusu aye oyo balingi babotolanga soki nalingi na porter plainte soki nini aa na mbongo avocat alors que tovandaka na poto asalaka te aa na droit ya aide juridictionnelle na niveau ya tribunal bakofutela ye avocat mais bakosi bino bamama mais bamama babénédiction na bino nyonso eke na mai boyeba yango oyo bozosala wana bozo contraindre, comment je peux dire, bozo s'opposer
na oyo nzambe alingi tosala na se ya mokili oyo bino bosopose nango bino bosali makambo na ndenge na bino bambongo bokepesa bapesaka mpe mbongo na mutu nyonso te bomoni bokosuka nango kaka mabe bomonake na bavi na bino bozo évolue te bozo avance te bovanda na bapoto awa makambo esimbaka te ovandelaka ya balocation ovandelaka ya mbongo moko boye ya social na mbongo wana social oyo mpo leta azopesa o mbongo ya mawa mpo na bana oyo oboti olesa bana mais olongoli 100 olongoli 50 opesi une femme qui est en Europe comme toi, qui peut aller quémander aussi au niveau des réseaux, des actions sociales. Na Canada, bah, action sociale, place Mervyn à Vandaka. C'est la francophonie Québec. Tout ça, bah, on n'a droit, aide à l'enfant, c'est ça. Bah, Croix-Rouge française, Kouneza Croix-Rouge québécoise, bah, ça, na nyoso, bah, organisme, nyoso et ça, ça rabato, bah, na place, na poto. Et ça, mais puis nous, on paie ça. Oh non! À ta salaire, non, et salaire retard. soki salaire na ngai jour état mais biloko kolia na ndako esali wamwe okomona bakoyebi so bon yaka kozwa ti le temps salaire no eleka si le temps salaire eleka so mbongo bie babloke yo bapandora lokuta opesa yo soit bakontinue l'organisation epesaka nga pandora ntango namonaki na bitalatala oyo salaire no esali retard bana famalia mwana famia non bango nyonso wana et puis il faut voir les 4 filles là bango nyonso basalaka te baza na bafiche de paie donc baza facilement bakoaider bango na baservice sociaux ya bamoko mama ntango ayaki kolela awa après quelques jours aye kolakisa biso mundele okelaki nanu mbongo wana bapesa yo po okende na site ya mindele okende koluka mundele obi bayo se fout de nos gueules en fait ma chérie bombe bazo se foutre elles sont en train de foutre de la gueule des femmes sans esprit pas nous moi je suis forte d'esprit muto matelanga kutu azate bazo se foutre tout longola biso ba se foutre de ces femmes là sans esprit hein ba yuma oyo ba kebere ba mbaka sa baswa pa mama pasa na kati yote mabole abana ko sala depuis kim aena poto mwana arienta asenga kaka mabole ba pesa balaeti jour ya balaeti ne azo tesa balaeti caméra kweli kumwe vide ça c'est quoi ça hôpital mabole kende ko bota hôpital bongo no to monate ba famille na cafetière bazo bimalango lokola ba utko bengana no na libale pa mobile ah et c'est maman na wapi bandeko maman on les hôpital ya nini sorti ya ndenge nini wana ono to monate ata babiso to kenda na maternité wa poto na to mema ba valise bongo te ba cafetière non monate pona poto kuta tout olingi tia moto eza wa bakoyela yo olingi boy bakoyela yo na yebi te maternité mabole kenda ko bota yango biso ba maternité wa poto na yebi te yango ya France on est là bango nyonso bakosa mabola kosa mu abota te mwana wana eza mwana na ye te mais putain na babiso toboti na maternité ya poto zomituna mais attends biso toboti na maternité ya poto combien de fois tobota te posonabino bavideo ya maternité ongamona posi na poto awa nalobi on est là tant on est là tant tobotaka omoni baphotographe oyo bayaka kokanga biso bafoto na maternité ozomona abimisela biso bafoto wana ntango okoti na maternité baphotographe wana bayaka na maternité kozwa biso bafoto ya kitoko na babebe na biso mama cafetière na bavalise lokola mosi bauti kobengana na libala na afrique oyo makambo nini oyo biso tomona na mokili oyo prosete bapesaki arietan tomona te esika moko te batamboli na prosete wana puseti ya gucci emonana te kanguru lokola azokomema bana ya popi oyo mindele basombaka mpona kaka soki nano aboti te alongola mwa susi wana ça c'est quoi ça basi ya masumu bandoki vous êtes des femmes maudites vous êtes maudites mabole merville grâce bis et pandora vous êtes maudites biloko ya bendelaka miliki mais sika mama azokomelisa mwana tomona te msela wana ya libumu oyo nangamona mitunaka nayebi te nazwa susep de nouveau abonakisabakongolais msela oyo ndenge ezaka na libumu ndenge esalaka soki oza na zemi to nini parce que eza normalité msela momosoa likolo bani apres bani kosala nalobi on est là
faut que choisir la toza bamama toza bamama mabola luka mwana bota te soki vraiment bota mpo ani alandisaki te mpo na nini alandisa ezemi te parce que biso awuti obota matrice ezala moto mabola obotaka te fala olandisa biso bazemi bebe philippe abimisela bato bebe philippe amonanaka te pomini wapie bandoki miyibi okosuka mabe yango moni bango nyonso wana ornela sotali bango nyonso bavie na bango amoureuse esimba te mibali koya kokosa bato ntina nifo ya bongo meme babiso toso basemi ngana namona te nakoswana ana semi apres semi elimu esasasa ngai nabota mapasa zemi ya liboso mapasa naye kolandisa matrice ya mwasi so aboti ezala moto ngai nalandisa bamapasa na ngai nalandisa bango baza dekaka une année nazalaka na 4 bébé ornela kafa tindelanga aide ménagère pendant 3 ans mwasi akafa yaka mwasi ya mondele ayepe agare voiture na libanda yaka de 8h à 16h pendant 3 ans mais nakututa oyo asuka aza koya kosala ménage parce que ti presque nabota mpo naza kokokosalisala te mabole yo bota koboti mwana oluka mabota ozwaka te oboti mwana soi-disant okoka soki kobota te ti leo okanga azemi te botelangaki sita oyo matrice ebetela kake oyo mwasi abotaka te amela milangi bwaka kokosa bato bino bamama bopesa bango la plupart nde boza wana boza na bavie ya malonga te bavie na bino ezostagne awa na poto bino bamama boya na poto oyo bozwaka bamoko na bino basocial olosunga famille na yo osunga ata mwana ya orphelin ozwa ata 50 euros otindi ata na gomo otindi ata na association ata na lisalisi fondation moko quelconque oyo esokipaka na bana babola bana baetike bino bokoke epesa bato baa na poto neti bino akokoke na service social ccs a mairie bapesi ye babo basombela bana biloko ya kolia bino bozoyede bango bato bayaka ya une année auparavant bayaka kosinvente ngai naza boye nasomba range rover ngai boye natambolaka na voiture boye ngai naza boye mais lelo oyo okuna ngai nalataka baloubutin mais bino bozwa mbongo na bango mais comment vous faites pour sortir votre argent de souffrance pour aller donner à ces voleurs? Vous ne comprenez pas, mais franchement, vous m'énervez. Des fois, je regarde ma maman, oh, bois ma yele, ou bois ma yele. Tout la bine ça là. Tala nanu vraiment. Mama passa só que gasi mbisi ngara fungula ba tumisu te. Baina ba suka wapi? Baina ba suka wapi? Gasi mbisi avi munno one sekama ayeli susu ni lekela kanga. Ayaki susu on est là, ayaki susu ko senga. To ba yeli ngaba papier voiture na fingi na compte na fingi na live na ya blokanga na fingi ngalo bembe na okufa. Mama na okosa ki akufa ta kufa siko mbalo. Abloka ki tala nanu vraiment. Mutation odasa kokosa bino ke mama na ya kufa. Ebi pe bien que grâce mbisi banda kala. Munoko tenga ma ke na punch na Michael Jackson. Mutabeli abetaki AVC. Boyebi bien que grâce mbisi amesana kobwaka basoi amesana kolela ya bacomédie même na bamatanga ya bato bokokai koranda yango compte te tout de suite que grâce mbisi aosala bacomédie ayiba bato mbongo grâce mbisi salite na ya basoi wana asalaka na miyoyo ebandi lelo te abandi yango lelo te siko esika nini bino bomonaki babengi grâce mbisi mpenza apeli boye atieli bino mpe voi ya moto azoyebisa ye kasi ye wana ondela bomoni ndenge omoni kokosela lingwa ya mama bomoni elongi nde olie bomonango elongi ekomi elokola moto alati masque de vieillesse masumu bazosala ti siko tala nanu moto akufeli mama lelo pasi ya mama esili akomi kolakisa bino matalana ya voiture matalana nani ornela même pas 40 jours azongaki na ya badosala balive lokuta nazosala formation lokuta heureusement ngai nayaki koprévenir peuple congolais sino te mwasi angaka zwa soki ngai nayedaki te kombe mwasi angaka zwa mito vraiment assassine oyo oyibo ya grâce biso ayaki mpe ornela ayaki même pas ça ornela mais oyebi ka ezonga ye lisusu aye okosa bato kasi live aonga na mataka kenda kofinga ye na live wana nde abloka nga akokaki ta supporta ye te aye oyo bayibi nga bapapier ya voiture bolukelanga kaka 300 euro nasombela bebe rachel ngabi nalobi ebembe naona mwana naona mama no akufa te mokufa bino amapasa bato baopesa mbongo oyebi komele bato nanu kutu posomba ta mutuka ta ya 30 million ozokoekonomisa bando ornela ma chérie ornela mutuka wana eza 30 000 te ornela tofana tozala na poto konga na kumba ornela omoni odi wana odi ornela
Audi wana eza occasion, eza Audi eza na ba 230 000 kilométrage. Eza ba occasion, eza na ba 230 000 kilométrage. Eza même pas 15 000 euros. Ni on a que dans la voiture na mbongo wana. 30 000. À ça là que loko nini pour que nous sommes en voiture à 30 000. Elle gagne combien? Elle ne travaille pas. Une chômeuse de longue durée. Chômeuse de longue durée. Avec encore ça va tu voiture à 30 000. Grâce à musique, yo ça paie mais yo sommes ta voiture à 15 000 au bimisi cash. Mais on no kuta boyeko. Toi, tu es crédible ici en France, toi. Tu n'as aucune fiche de paye. Bando ya poto, tu n'as jamais travaillé. Yo nani opesa et puis mbongo on est là mbongo yako okosa bato ba pesa mbongo ba kotizela ke ekokaka 4 000 euros te. On est là ngam na oyebiso. Azwa kata 4 000 euros te mbongo na yebite maximum de bato peut-être 5 000. Na yebi peut-être na ndimi pété. Voiture on appelle azwa relaxa bato msupe eza nango ya yete. C'est des monteuses, elles montent comme elles respirent. Basa basi moka lo kuta donc so ba betio lo kuta allez ba mama et ba swampant tu wana o ba sans esprit ba on ba ke na sopana ba ke na vraiment bolé wana aza ko la l'hôtel pour ko saneti bonjour Barbie tuma ba tondi sina nzoto c'est ça Zela na la ba live bientôt le mois prochain alali na Akim ana zina ana balkina bon côté kasi yango nalobi bombe omoni bavi na bango siko omoni bavi na bango batikali bayolela mabole ya ofinga sur basi ya réseaux sociaux bazozo ya ofinga sur bazozo oza zozo numéro 0 yo moko tikali iyolela femme seule avec wifi na mwana bato arieta wana miya wana ofandaka na ye wana otikali yo na mwana odefa o présenter na mokili ke mwana na yo parce que yo matrice pe betela kaki o mela pe amilangi wa moi boza basi yo pe amaboloza moso ko ya ofinga batu so yo finga ba botati ba sofa makila na bango ba yebi pasa vraiment OK ça mona baso pe na ba poti ya solo na réseaux sociaux ba ko ya osesa ba baje en femme porter dis mwana amona ni akwa limwe na otikali iyolela mobali bakima mobali akima ozo mobali akeyozo mobali OK otikala bongo netika mama bota yo Olandika lokola maman na sans mobile maman na vieillir ye moko a vieillir sans mobile à ses côtés yo koza la ndengwana oh maman na lona ki azo seme ngwe pa na yo pe o seme ngo mukonzamba opeso mwana po mwana wana za mwana na ote OK basa kuta ba mama o baba yi e baza kozanga koyeba bazo pesa bino ba mbongo mais ba oza jugé par Dieu nzamba koyebisa bino mukobo okende na yebisaki bino sunga bana betike pe Dieu est le Dieu des orphelins ba no ba kufa ba papa na maman ba moi baza besoin de sungi donc tu vas aider une femme qui est en Europe place OK ba la nzalate kufa nzalate surtout si on a mokanda aide à l'urgence c'est pas assistance sociale aide à l'urgence on fait du conseil départemental du conseil général papier mbongo bapesaka mbongo aide à l'urgence surtout on a mokanda ça na bana la France c'est pas normal oh ça a tous les temps ça exceptionnel fait Zali. C'est pas un exceptionnel Pézali, on est là. Bien organisé. Mais tant que ça, on mérite Ango. Mais c'est pas normal. Comme ça, la photo. Pour les mondiaux, même avocat, il y a privé, avocat, il y a l'État. Parce que l'État, tout le monde va foutre avocat privé. Pendant aye ayo kosa bino naza mbongo foot avocat mais elle ne travaille pas azana bana mi balé femme seule donc elle a droit elle est éligible na aide juridictionnelle gratuit avocat ba foutelier na tribunal donc à côté ba dossier à kozwango mais ayo kosa bino bozu pe mbongo spécial alaxi bino bimisi mino alo kwa mino mayanga alo kwa mbenga mino kwa mbenga waso kazo bina zu mino kwa mbenga wana che mino mayanga mino ka libanda minu mibale minene bimalo kwa minu alape azaka wana zo bine la bino ayo se bino munene na yo alona banzeta bitabela kacha ndaku amemeli munde non franchement on est là na intervenir mon petit bonjour basi yo yesu to aponi na intervenir loba soko le makambo malamu to yoka soko le makambo mabe on est là
wani yokana makumulai bolokwa ndoki mama yokanga pete olobe lobo findi mais yoka pete Maman passa. Oui. Oui, monto na monto. Point de vue la likambo azomo za so lingo kiti na mama. Bala songi yo yo lukani na yo mobali kende place mobali za songi. Kanga no micro to sola. Ornelo moni nga sepeli mingi. Omoni ba critique na bino eza bien. Bo aba basi bo vivra ba même circonstance ou ba basi ou ba vivaka. Mais eza un peu différent pour na bino, boza ba responsable la bino. Mais le problème c'est quoi? Le problème qui est là, bien sûr vous critiquez kofinga eza nango na solution tout. Beaucoup ça dit ba conseil, ba yo kabino ba changer. Omoni hein? Pour na bino mo bolo ba bien maman ke bande ona mina basi bazo se comporter mabe, bazami yibi, bazo ki sa communauté soni, ozomona maman. Tout ça c'est des points vraiment à soulever. Ceux qui boyo ki sa ba communauté soni, na sens nini, bazo ki ne misala te, bazo manquer de quoi manger, yango bazo ya ko manger awa. Eza bien te bopesa bango baconseil ke basala mpe lokola bino bana basi mosusu mpe bwana bacouverture bovanda na bango baville moko boaide bango bofavorize bango na bopesa bango bapisto ya bamisala makambo olakisa bango banzela oyo aboyikola na nzela oyo olakisi ye ndeko na nga neti Pandora neti Mervine neti Karine Mokonzi boye na raison pardon olobi bien ozoloba na yo to aide bango mpo bana mikie mpo biso to aide bango bayebi makambo baosala nde bayaka kokosa bato bayebi tokoaide bango te loba na yo yango wana sikoyo koto ya oyo bolobi ya point ya lokuta ya vie privée familiale oyo bayaka kokosa na réseau ke babota oke babota te dans ce côté là vraiment nga na oki pasi nde nini mwa mwasi mpenza okoki na maternité ofuti mbongo ozwi beba bato memi osali bafoto osali bavideo okosala na TikTok okoboti na yo te dans ce point là vraiment soki tovérifie yango franchement na ndenge ya communauté bana basi oyo neti Mervine na Karine Mokonzi il faut todépose bango plainte mpenza bato wana baassociation il faut kodépose bango Mervine ayebisi bato pendant 9 mois ke akobota mapasa ezali sola somo ezali likambo ya somo mona shako timba na nzusi me tozomona ka timba ata yo moko arge wapi nzusi ezali likambo ya somo yango nalobi bamama etoza na communauté si ya des gens on est là, pardon, s'il y a des gens qui abusent dans la communauté à venir demander l'argent or qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils viennent ici mentir aux gens. Ils ont une association, une communauté congolaise, un monde entier, dans la diaspora. Pour déposer les plaintes, ils ont poursuivi, parce que c'est pas bien. Voilà, il y a un peu attiré attention à ma maman. Ma maman était à Malam, il y a une communauté congolaise. Humanisme. Bonjour. Mais avant d'aider quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous vérifiez bien, vous talera bien. Pour nous, ça va 2000, 3000 na bango pour ma famille. Papa nangai, bako aider les sous tout est ça la campagne wana. Biso so toza ba problème toza na poto, mais on vient pas commander sur les réseaux sociaux. Oyebi papa, mbongo mususu, mbongo ba pesa ngoka na mutu nyonso te. Mutu okabela monga mama nanga yebisanga mwana nga mbongo na kopesa mbongo eza vie ya mutu ozwi mutoki na yo pesi na mutu moyebi eloko ni mutu akesalela mbongo wana te. Voilà les retombées na ba mama nyonso baza ba ignorant trop bazoyeba te bana basi nyonso 4 ba yo kosa bat makambo lokuta leo to suki wana mais moi j'ai vécu ce truc avec Jolie Kenda comment ils ont abusé de Jolie Kenda basakana na Jolie Kenda makasi et ça les biso tout passi donc situation au makambo basala na Jolie Kenda ba ko sala ngosu na batu mususu na système mususu ça vraiment c'est pas bien orné là intervention na ngezaki yango donc ba congolais na ba congolais to fungola misu o edaner c'est pas un problème mais to edaner vraiment ceux qui pendant mutaza dans le besoin c'est pas donc aider tes papa c'est fini tout ça biso surtout ça ba problème nga vraiment dans ça la campagne à sensibilisation à toutes les mamans s'il vous plaît les mamans on a des orphelins à Goma ngai mama passe na kitakin tous les ans na kenda ko semaine na ngai na bilanga ya pété on est là na tikelo maloba na kangi na mi commerce
C'est ça. Oui, allô, quoi. bonjour. Bonjour, bonjour, maman la danoise de mon cœur. La danoise. Bonjour à tout le monde. Voilà, c'est la matinée, le bambin qui n'a répondre à papa na bicho. J'espère que Boyo quand répondre à Tchébé. Ah, c'est bien. Alors, je voulais juste dire à notre papa que pour le moment, ce n'est plus le temps. Il y a qu'à sa Mervyn Conseil, ni Karine Mokonzi, ni qui que ce soit. Mais il y a qu'à mobiliser le peuple congolais, pour ça bangombongoté. Bakoyokate, bazala ba problème na mitou, bazala normalité. Voilà. Bazala na problème sur la danoise, tanga bango nyoso 4 wana Mabole, Mervyn, Pana Grâce Mbizi. Bango 4. Voilà. Bango nyoso na bazali na problème, bazala na maladie na mutu. Même ata lelo sakato la zo senga te, mais yepe maladie za na mutu. Bazé belé bazala ba maladie na mutu ndeto yaka na bakata ba live. Alors, maman la danoise, s'il vous plaît, Sarah Tola a un problème de mon côté parce que Sarah Tola, vous voyez très bien que Sarah Tola a moi si mon a business, a moi si oh a ça va maramunae. C'est un problème dans les voilà, et bon, tout le monde là. Donc la Sarah, la danoise, l'ongola Sarah tu vas les gars, bana basi oyo sengi to aider bango la communauté moyen to aider bango ezate parce que to aida bango to sala ba musuko basala bango ba lèvre ba ina li ba 2 ans bango siko to ko mona ke basana problème na mutu siko batu ba ko aider les communauté. La danoise ma chérie, la danoise oyebi masolo na biso depuis 2021 to bana aider na Niki Menga te ayo kosa ni Bambongo Niki Menga soa ngai mama pasa j'étais proche de Niki Menga ba pesa kawana ba oyo pe ba pesa kawana basi ba kota bango pe moyi to aider bango ezate mais to aider sko batasika o bali ba kota pesa bango ke bo pesa te parce que soko koti kuneza lokola chemin moko nord et tout tala moto azana mbongo te alobi dans mbongo les 20 mais a commencé déjà combo na ye dans la Chine. Beaucoup vangai, dans la cohésion grâce bis les 20. Est-ce que ça a sens? Moto et d'accord la clique, ça a compte na banque na yesa posto. Arrosé la les 20, tu sais? Arrosé la moto passe, la danoise, yé mo moto passe. Maman la danoise, pardon, la cachiote, maman passe à arche. Les caméras sont comme ça, c'est quoi? Pourquoi Paulina n'a pas ce combo qui est arrière-grand-mère? Parce que tant qu'on commence à monter sur la cagnotte, après, toi tu demandes de l'aide, après, souka, on retrouve aux autres live, il y a Karine le compte. Tu fais quoi là-bas? Il y a le baka, hein? Tu demandes de l'aide, parce qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce que la chinoise? La live, il y a Karine le compte. Et puis, Anima Kwakala, kufela mama na ye. Anima Kwakala, kufela mama na ye. Boyoka Anima Kwakala ya kosenga mbongo. Ah, boyoka. Pardon, Anima Kwakala, je t'apprécie beaucoup, ma grande. Félicitations, je t'aime beaucoup. Il y a un béni Anima Kwakala de mon cœur. On est là, toi, Kala Danois, soit style ici à Bolo. Félicitations, maman Rangai. Toi, Kala Danois, sensibiliser atu oyo balingi baneti balingi bakota bazolilebise motema mawa mais ba oyo bana basi wana boza bokoka bango te mpo na mitu na bango eza na problème komati yo boye oza na mwana moko kaka na libumu mais na motu lelo ozomona bana mibale mais ça c'est quoi ça? Vraiment. Après, je conseille un diable mi balé batikinga, mais moi naza boko. Là de considérer bango bazaba bipolaire, na dans loba bazaba bipolaire, mi tu ça la raté, ba problème tout bango nyo. Alors déjà ba idée wana, ozala mwana te, mais ozala naza na mwana. Siko bazotia bato, mususu kuna bina kazi mobali ayeko senga lelo. Lobi azumu akomi na mobali mundele. Akomi ndele. Lelo kama to yeko senga obati na. Oh mususu akosi mama Pandora. Lobi mundele alaki string kale sobo avali ko bina na mundele. Wala bozo sakana basakana kana peuple. Wala biso bato to na msaka conscience. Ngala ya ko efsa de bato bali bakota ba pesaka eloko moko te.
parce que mbongo wana et puis comme lokola je moko boya kobenda bato mbongo eza lokola mama na bango balekaka kuna ntango bakotia ya longolaka pourcentage manika ya koloba yango ti ntango manika alekaki kuna bapesaki eloni nyonso baproposaki ekoti na compte na ye ye apesi ko mwa 20 mwa 30 donc amoni nasengi mingi tika na utilisaka mpe bato balekaka awa alelasenga ye azozwa en tout cas papa na biso na sepeli mokoti na yebaka bisoki ya peuple bopesaka epuis eloko nazocomprendre te ngai bandeko na nga boyoka nazoclotire nga nazali na bandeko na nga na congo na banda otinda bango mbongo jour nabengisa bango kaka na poto awa ata alobi azangi mbongo napiaka te mpo na bi awa kozwa social awa kokeluka mosala awa kozwa boye mais sikoyo bato bapesaka na yango ndenge na mitunaka sikoyo baza na batoomona ladanoise nga nanga nalobeli omo boya lemsu karine na bakanyon to bato basala na compte na ye so bapesi mbongo alongola bapourcentage on est là na je jure au nom de mes enfants je vous jure devant bino bamama la témoin moi tous les cagnottes que les gens donnent sur les gens moi je donne même à Pandora mbongo tout bapesaki Pandora nga nasalelaki virement naza même na bapreuve na ochango encourager les mal non mais moi quand il y a une cagnotte pour la communauté les gens donnent moi otindaki combien na bando baliaki loso na poison na Congo elekaki na bareseau sociaux nyonso osalaki cagnotte à combien dis-moi bakokunda bango avant-hier mpona kozanga mbongo akokunda bango moko atikali l'hôpital bapoumon na ye eza bien te leta alobi astope na ye aide bazosenga aide est ce que yo oyoki yango bi oyoki yango te comment tu peux donner nayokaki yango même maladanoise tout ce qui sont l'organisation maladanoise ils ont ma organisation ladanoise tokosala soki oye na foto ya moto Ridi, tu encourages le mal. Ah oui. La maman, c'est dans le sens où la maman, c'est dans le sens où toi tu as des gens que toi tu fréquentes pas. Moi j'ai des gens que je fréquente. Oui. Si quelqu'un a yoki na réseau social bi ana pesa Ridi soit pesa ye. Na boy na kota contact na Ridi soit pesa na compte na c'est les virements na pesa yo pesa ye. C'est quoi le mal? Ngana ozambo na pesa. C'est des voleuses. Voilà. La danoise maintenant makambo ya bakanyot na communauté totika yango si on na bafille wana te na bato bazobela na bato baza na baproblème mais na bango te bango baza bien au moins toza bandeko na so baza sans papier baza na France wana balalaka libanda baza na baplace te ya bongo so bomoni neti moko boye na moni basalelaki na pays wana soki manioti soki mboka nini omoni mpona ya kozwa traitement na France soki mayotte lili ngai nabetaka bordure ya kote wana bakombo donc basalelaki ye wana na sepeli mais oyo baza awa baza asi epuis déjà bazoloba bamosusu basomba bandaku bamosusu soki nini balataka kaka balibute en tout cas Théo eza kindi en plus la danoise biso tosalaka la danoise on se connaît non toi et moi on travaille non on travaille est-ce que la danoise toi tu peux te permettre ok kota osomba lubute Chanel osombi ali otikali no eloko te bana bakufa nzala na salaire ka basalaire ka kozwa na fin du mois nalataka mpe talon te nzala olatango te nakweya Matalana attaque nous tous on travaille la danoise osa crédible lorsque qui na banque d'EFSO yo ça na Angleterre donc banque d'EFSO 5000 livres ce qui bon toi tu as 3000 livres bah au d'EFSO parce que tu as un salaire qui rentre tout le mois c'est ça les banques bah prêter à mutu mbongo mutu asa crédible oh batalake a salaka virement tout le mois virement salaire mais yo moto sala raté c'est comme mbongo ngo sombela ka mbongo TikTok efuta combien mbongo malonga te mbongo azara na femme
seule avec 2 enfants. Pandora, tu es femme seule avec 2 enfants. Je sais comment l'administration française fonctionne. Aux a 1300 €, aux a bafuta tout le mois, 1300 €. Bana mi balé. Oh, batumsu balamuka na tonga azoke ça à temps partiel, azaka na 990 €. Alors qu'on va même pas 1000 €. Mais toi, tu te permets d'acheter des bouteilles, allez, bah maman va sou ba papé son bongo. Et puis moi, je suis au Canada. Bah, je suis au Canada. Canada, ils ont un social à ma case. Canada, boy. Il y a un bota, on s'occupe 3e enfant. Oui, oui, comme va nous ça. Azo social, hein? Azo zwango. Azo na voiture à Mouti Somba. Comment tu coupes ça, Mouti Boimbo? Vraiment. Quand on comprend les sous-peuples congolais, mais il y a les Totiango. Azo, baza ba envoûté, bazui bango. On dit là, dans on ka bango na bango na pesa ka bango na bango que ça est la 2e monde. Bango na mwana aza mutilo kwa ntunga mafani ba pumbo na butu ba yebani makambo mine. Baza ba ndokiko. Mama mukolo, mama mukolo ye na poto bana ne ba bengisi ye. Atiki ba koko na ye na pasi kuna na Congo. Mbongo basofuta ye azochela ngoma mbole. Nakosa oti. Tala niveau ya kisenge wewe nyoso mbongo esili. Balanda boy ezokende na compte moko. Balanda la compte wana mutu wana za mutu ya mabole mbo balobi me mama. Ote mwana ngo analanda ye. Wana eza mfute. Baza kande leta bazalobi. Kebele bapesa ka mbongo soko landi bango. Bandika pe. Mama na ngai mama Rita kande balobi. Na koma kizengi baza problème mama Rita baza problème à mitou est ça la soute ba problème il y a un trouble dans mutu baza ba trouble psychique là mentalement mais la communauté koloba na communauté ba ye ba valeur en bongo place ni baso pese la mbongo na bango et c'est mutu asala ka mutu na esala ko yo kosa ke mama nanga kufi azolela pe do asali bino cinéma mama na cinéma bondimelier. Pourquoi? Même à Koufi à solo. Vous êtes obligé de piembo. Vous êtes obligé de. Vos familles à maman, vous n'avez pas de maman. Tapoter, partager. On va Koufa na Congo. Bah, il y a des bakunda baonde. On sait ba cagnotte. Ya mama na ye wana sala ba yaya na ye azala ba ndeko na ye bakokunda ye basobi cercueil à niveau na bango bakundi ye c'est tout. Et cercueil ok na sa mabele alors à bino ko bozo ba mbongo na bino bo pesa ale lobi ya binise bino voiture kana lobika anima kwa kala kozali ana mikili ya poto yaza na Canada mama ya kufi na ndenga solo bomona ka yo lela bino ayo lela ba po ye paza na bato balingaka ye mais ba kasali ki peut-être ba causation ba proche na ye bo pesa ye ba o baza ye ko lela bato bo pesa mbongo mama kufi ayaki Maman passa, maman la danoise. La kaka, exemple, il y a maman Saratola de mon cœur. Maman Saratola de mon cœur que j'aime beaucoup. Maman Saratola bandi réseaux sociaux, malembe. Dati ndenge nzamba pamboli maman na biso Saratola. Ayaka poto pamba zongi au saba makambo. Est-ce que c'est maman Saratola au senga cagnotte jamais? Na Pandora sana mukanda ayo kosa bino mukanda sili bana bazembele basala ba YouTube kuna na Congo bazembele basala bana Congo bana basala ba YouTube ba fifisia banani basenga kata maman la danoise quand on appelle femme forte c'est femme forte même à Jaël Chouana est-ce moto azape azana confiance na yemoko azana foi na yemoko ayebi ndenge nini akoko sala na vie na en s'en sortir ça c'est une femme forte surtout chez maman Alima Kwaka la femme forte maman Sarato la femme forte maman la danoise femme forte la maman Mapassa donc toze belé wana oyo on sait comment on peut faire pour s'en sortir mais bino bosoya na réseaux sociaux voyez bayebi place bataka mambongo wana cagnotte ça c'est quoi ça surtout central molina neti boy mutaza lakisa miso mpia nshako manjuzi wapi ye depuis to banai komona timba yo abongwani njuzi pe kaka mboye yo abongwani nani shako kaka yemoko mbo kaka yemoko shako kaka yemoko mbo kaka yemoko mpia kaka yemoko timba kaka yemoko njuzi botala tabino moko pendant 9 mois muta yebisi bino keno na na zema bapasa akele maternité boye bozomona kaka
liki moko esi bomona ngo wapi kaka ye wana yekolela bino na réseaux sociaux eloko mobali na nga eza lokola biki soki etelemi elali mwa mais etie esemi 2 fois ndenge nini madame 2 fois en plus na aide ya médecin te mito comment kozala bipolaire boy o mwasi ya ndenge nini bino mpe bakongole mpe bozondima nyonso tu atieli bino epi bagileti azwi mwana bato ayebi ni dada ni de eve mokolo mama panzaki makolo ayebaka te basolicite ete amona eloko te me akamateli bino mwana en plein hiver amemi bino mwana ti kona maye wo sikoyo biso mpe toyebike mai eza mpe mokili mosusu bamami wata bazana sikoyo boyebisanga na kisi ya merville kisi na yo encore yo ozela pardon mama la danoise ye merville ayebisaki bato nini bobwakela ta saratola maso eloko oyo oloba mpona saratola c'est ma sœur que j'aime beaucoup merville eloko nga na bando sala yo oregrete vi na yo mobimba na ndenge obimisela saratola eloko wana babwakela saratola mbaso mosenzi saratola moninga na okamaradi na yo yo somona saratola ye na adresse na yo saratola aza kamaradi na yo te yo somona saratola aza moninga na yo tu blagues avec tout le monde tu veux blaguer avec saratola tant keki yo mo bakisi na yo moko sala ti lelo okangaka mobali te mosenzi mama bakisi me yo moto sokende kobala mobali mama bakisi moto ayebi koboma yo wana lb aya ta na maternité te mosenzi yo moto simbaka bakisi yebisa na okamaka na rosette abanda kobota ti azikomela bato dessert sec azokobimisa te mpo na nini azokoproduire te ataka na baninga ya mwa retard tomoni mpe tobie rosette zwana osemi mpo nga mpe nalinga kozala le tata de tous les enfants zwana osemi nakoma mpe na otata tantine rosette osalaka okauka lokola moto babwakelaka mai ya mobali te ningwaku bino mibale nakoma saratola bino bobimisa wana nakangango tie na mutu na ngai bana mabe bandoki bino yo rosette yo saratola azaka camarade na yo botakelenga na rosette saratola pena kosa moninga na yo na vie mosenzi vous avez pas de respect pour les gens na bato bakosa te baninga na bino te polingi kokoma bapipolaire na bakombo na bango bino mona nano wana na yo na ndeko no merville bopesa na baconseil bakisi na ye mutayaka koloba na yo ye mo libala ezosimba take na kobala la femme la plus hontée des réseaux sociaux si ce n'est pas merville aussi yo yebi kosimba kisi arabe obimisela bato makambo ebele siko wapi mobali musenzi eloko mosusu okomemela bato na réseau sociaux eza te omemela ata bato parole te kisi nazo autorisation botieli epi baserkei katikati ya ne yango na utia wana yebisi bino deja katikati ya ne yango eti mais vite yo elbi azovivre to azovivre te eloko yo olobaki oridiculise kasi yango eboti yo bana mibale ti oza so babolole ya mwasi ozofinga eloko ya mobali oyo ebimisi yo te bana en plus na aide ya médecin te oza bipolaire oza sta na sens te non sens toi tu es folle toi maluka oza te na soni te ale yo mpe moto koloba na bato valala kanga monoko na yo mposo échoué déjà échec ya mwasi oza te na soni te yo olobaka na bato nini yo yebi susi te ti lelo mama ya biso koma obimio ya nini na biso olingi okoma motu monene zala humble na bato zala bien na bato zala simple tala lelo place osuki toza na mposa tomona nzuzi soko obimisi nzuzi te mwana oyo ti mpenza okomprendre les réseaux sociaux akobanda komata na miniature que tu ne veuilles pas ti okobimisela biso nzuzi soki okokoka kobimisa shako te oyo eza nzuzi pia shako nyonso wana kaka yango moko na bakongo ezaka nzuzi mwana no akosentir miniature jusqu'à ce akokomprendre pourquoi mata na miniature parce que mama akosake ye wana mbo na mpia osa lukuta boye. Comment qu'on ce peuple congolais pendant 9 mois? Pendant 9 mois, boy, sangana bandeko.
pendant 9 mois mutakosi bino pendant 9 mois naza na mapasa wapi nzuzi yo wapi shako mpia wapi ye po yo bimisi LB obimisi na mobali moko eloko esalaka te atie oze likolo nango olobi ke no oza na zemi donc ya beti match abeti mpena go ya Neymar na Mbappé sikoyo wapi nzuzi Mervin mwana akosanti miniature toute sa vie nikona yo omani ye tia okonso bimisi biso nzuzi te oyebisi camarade no Rosette te abotela nzuzi wana mwana akosanti miniature vie na ye mobimba wana eloko osala bato te potango sekaka Benita en plus na zemi ozoseka suka Benita ngana na nga Benita te osa pe Benita te oui effectivement ça c'est vrai osa Benita te parce que Benita c'est Benita mais t'as dépassé les bords tu ne peux pas faire du mal et pas moninga no mwasi bongo copain de moi na vie ya makambo ya rabasi ebele na mokilieu moi aussi ça m'est arrivé mais cela ça ne justifie pas qu'un jour aussi moi na le bon côté c'est archi fort parce que Benita s'est combattu. Mon sang, mon thème, ma belle Mervin. Moi, on a proposé ça tombe très bien parce que moi, mon souhait, c'est là qu'il y a oui. Parce que là, on a souhaité le malheur, on a souhaité le pas au perdre, on a souhaité le malheur, on a été. Mais le coup de yo, oh yo, il y a des réseaux sociaux qui ont deux. Il faut que c'est la biso, mpia, nzuzi, shtako. Yo, so ne saka iloko moko. Soko publicité moi na noko senti miniature tia kokoma na âge à comprendre pourquoi je suis dans les miniatures à sentir sikoyo peuple congolais na miniature parce que yo koko kosa batute mbona mpia yo ntimba depuis ka koma nzuzi depuis ka moi koma mpia depuis quand moi comme un chaco, encore bibi c'est la biso chaco, espèce de mytho à moi aussi. Allô? La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.